natalela moto te obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga naluka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asalaka ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango maelesilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye Boma komine lobi modis pas l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te ngai natalela kanzambe o soki nataleli papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila soki nataleli baninga sukasuka bakoda. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toute la grande famille. Rebonjour parce que tu kuta na kala donc bonjour Nabino. Lelo to continuer le souci de kota la ndeko na biso moko na biso na kati association azwa ki problème ne komela kiye moi sinaye ba opéra ki lokola ndenge za la na kati association soki ndeko azwi problème tina to salela ngo yangwana to kokende kotala ndeko toko s'assister lelo toko assister ndeko donc lelo toye na pona association Nouvelle Vague et ses fans. Bonjour papa. Bonjour maman. Lelo toye kotala yo pona ndenge ba simba ki maman ba opéra ki maman toye to luka toye ba évolution et leki ndenge ni. Bon, merci beaucoup. Nanu ndebo kotala biso na visite na sepeli makasi. Bon, évolution lekaki na malamu. Balongo bazalaki na biso e bandeliki no suka ti basalaki to komisika tata mokeli na nyonso asalaki mbeko sepela lisusu komona association et pusani su pembe na ngai na mikanisa ke tansu na zanga moko mais na moni ke oui ya solo association etiki bisote za toujours pembe na biso ya mona toni sami vraiment nesengo. Merci beaucoup. Association Ekokoti Kayo Atam Kolomokote. Lokolo oza membre oza ko faire partir nakati ya association. Donc association Ekozalana yo esika nyoso kokende. Esika okotia lokolo biso pe tokozalana yo. Esika okotambolela loba ko tokewe bisa bisote mais soko lobby na association que na minute onde la zabu naza na problème. Problème naza na ngweza boy. Ndenge moko nanga isoki naza na problème na ko benga association ko ya ko assister ngai. Voilà. Depuis maman basali opération asi azongeli na misala to azana no convalescence ka ndenge sala te bona nous vraiment azongeli misala te po balobi basala ki deux kystes na appendicite 2 kystes na appendicite oui azana 6 mois parti à 3 mois nde akoki ko banda déjà moi makama mike mais pour le moment abanina no lo morote azaka na ndako azaka na ndaku mama aza kaka na ndaku ndenge kaka izalaka so uchukozwa mbeli bavandaka na ndaku moi 6 mois à respecter on ma foi respecter 6 mois. Oui, il faut à respecter vraiment 6 mois. Oui, il faut. Merci beaucoup, merci. On est à pour nous c'est comme qui toyaki wa mama Julia et sengo ya sambali mama présidente président Jacques Kasongo toza awa maman na biso ya social nyonso boningani bolobi non maman Nadine makusa.com et puis maman Adrienne et puis maman Fifi d'appétit maman Meta toza na social na bino moko awa azana biso totambola na ye toujours et puis toza pena maman secrétaire na biso awa toza pena papa Jacques Maïla moto na libandi toza pena ya Paris ngana toza na ye. Voilà, maman, j'ai tout manza la paix, maman sociale, parmi ma maman sociale, nabiso, binonio so binoana, et puis maman, bon, surprise les ali. Voilà. Donc, tu as qui toi assistant de konabiso, n'engue na otokolo bana debi. L'association nabiso tolo bakango, heure nyonso. Pour na okota na association, c'est très facile. Il suffit kaka au former numéro, au benga, 00243, 89, 64, 80, 531, 00243, 00243 89 64 80 531 wana mbala moko okoti na kati association toyebisi oni nesenga parce que association tambola na contribution to
tokoye biso nini esengaka ezala oza na mboka nini na kati association na biso toza na bato baza na bapays nyonso bato ba Canada bato ya États-Unis bato ya Londres bato ya France bato ya Belgique bato ya nani wapi Grèce Turquie Angola wapi toza na bato nyonso na kati association. Voilà, donc ce que oza na posa okota association ezala yo moko ezala pona bandiko oyo tika na Congo. Numéro na biso yangwana contacter biso troyer biso nini esalaka. Merci beaucoup. Toleki epa ya papa Jacques bomo mesano ndenge esalaka kaka papa Jacques. Bonjour. Bonjour ma vie. Papa Jacques toye kotala ndeko na biso membre na biso na kati association problème ekoyelaki ye yebisa biso toye tomoni mama sikoyo ça va avandi na ye soki mo lilobe ko za pona ko encourager ndeko pona ndenga association. Merci beaucoup, je pense que asa déjà grand garçon ayebaki association zanini et puis l'association Nabiso tous wana pona ko kisaka maito kolobaka. Donc surtout que objectif na ezalaki soutenir les faibles. Donc pas seulement bato azaka na kati association, même ceux qui sont hors l'association atatoyi bangote s'il y a moyen de les soutenir tout ça lango. Maintenant à combien plus forte raison bato azo faire partie de l'association Nabiso le kwande komukano KBA as un membre actif à mon réunion il participe et puis donc azangi ça rappelle surtout ma contribution na azangi ça ngote vraiment que asa vraiment actif donc merci beaucoup pour notre acte wana yango tozoloba association c'est pour tout le monde mais c'est pas seulement de loin des SMS tout ça faut tout kutanaka tout solo laka to banaka ni to sala. Est-ce que ce que moto oya lobi que azana ena posa asolo la raté azana posa bato baso numéro na mingi te et qui a lobby à côté d'une association mais azana ena posa à côté d'un groupe ya WhatsApp te est-ce que c'est possible à côté d'une association? Moi je pense que pour ceux qui sont loin bande grosso za libanda to mona ndeni ni ba sa checking camp ba aux avions camp na canal la WhatsApp na canal ba dirigeant na biso et cause en quand même bien même si pas na groupe bengi ma vie azali ba ma secrétaire bazali ba chef bazali c'est autre chose mais ba auto na kata Kinshasa à quoi sert parce que tout kutana malamoko na moi zoyide malamoko kana moi. Mais je crois que ata mutu soka za libanda a occupé côté ndande kona na ba réunion parce que na réunion esengaka présence ya mutu siko na mutu oya za libanda soka lobi que non na réunion atinda tande kona je vois ata soki aboyi na e kokota na groupe WhatsApp mais atinda quand même de kona aya yoka nini to lobela na réunion et cause a peu possible. Effectivement yango na moni bande ko enseignement ba lobi contrôle comme physique parce que effectif ba lagi trop et bah bimsa mon à 100 enseignants nous va à 35 au monde il s'appelle un système pour dire que non ce que muta tindi muntu to bika à travers yé ezana mutazalaka ezana mabete mutana ya aeba qu'est-ce qui se passe dans l'association. Merci beaucoup papa Jacques, merci maman secrétaire. Je suis de son côté maman za moi répondre et au ça absolument bien pour ne pas revenir autrement donc c'est ça. Je n'ai pas bien compris. Donc bon opération ami balé ils a deux qui s'en apantide 3 dès qui s'en apantide to boy le commence ya hernie donc papa zo pena tanaye azo tanaye parce que 6 mois naé avant de moi kimia comme ça les choses peuvent revenir. Oui papa Jacques a raison maman vraiment faut consommer 6 mois naé avant d'ana ndako et ça la bien avant de vraiment ndako papa mukano maman avant de vraiment ndako et ça la bien maman secrétaire bonjour okoya awato solo na biso na kimia nyonso et ça la bien voilà maman secrétaire toye secrétaire na biso na kati ya association voilà toye total ndeko na biso na kati ya association moko azana problème moi sinaye ba opéra qui voilà ce que moi lilobe ezali pona ko encourager pe public ko total biso bandeko bakoko zana posa kokota na association ce qui peut association eza bien ce qui bakoko ko yana bango liloba na mboka la. Merci beaucoup pour la parole maman présidente maman Via. Ndeka Bible lobby to soutenir ba obaza faible ba obaza fort et ba obaza faible plutôt to soutenir bango ba bi ba muninga malam na temps wa passe yango wana toza awa na association na biso total sa mingi bolingo sans bolingo toza awa te sans bolingo vraiment to ko assister muninga te na difficulté o akoma kinango yango toza awa ba opérer ndeko 3
trois malades, non, je pense. Donc, malade, monta opération, liwa, to, kufa, to bon moi. Mais nzamba swing quand même, taza envie, aza façon azawana. Ya omoni mingi na tunito lo bana association na biso to boya motute. Tozawana ba toza partout ndé mama déjà lobi mingi nga na kobakisaka mwa mukie to boya batute bat bazami na niveau ya banda mboka pe awa baza donc soko nous contacter biso numéro nga mama déjà pesaki donc kozwa biso facilement eloko oyo toza nango mimi awa eza mpona ndeko ndenge baopéra qui est en tout cas ezalaki vraiment très souffrant mais Dieu a fait grâce quand même on est là donc mingi baloba vraiment eza te. Merci beaucoup. Nabi ba secrétaire Balingamine caméra T. J'ai compris. Voilà, il y a Paris, Ntoye Lelo, Ntoye Kotala maman, notre femme, notre sœur, notre ndeko. Akutana ki na problème, Lelo nzamba sungiye, nzamba lola bikisiye. Nzamba lola bikisiye. Lokola zape mo Kristo, lokola zali pe moto oyandimela Yesu. Lokola mokonzi pe mobiksi na vie na ye nzambe wana kotaki likambo na ye opération eleki kitoko malgré ezalaki 3 opérations 3 malades et bimi na kimia nyonso toye kotala ndeko mwa liloba muke. Oui, nzamba za lokumo vraiment to sepeli makasi na association na biso ya nouvelle vague et Stéphane vraiment longonia parce que na yoka ki monoko ya mama Nadine mikolo azobuwa kalbi tolingi bolingo donc amour yango nde eza eloko moko ya mutuya na association oyo ya nouvelle vague et Stéphane. Mama Nadine Makusa.com Mama Nadine Makusa.com azo telemelaka ngo likolo likambo bolingo yango biso pe lelo tomoni tozo représenter association mobimba ya koya ko lakisa bolingo na biso pande ko na biso malgré moi 2 jours 3 jours en retard mais lelo to yende kotala pona ndeko na biso malgré 3 cas ezebele 3 cas ezebele mais association lobby kete foka bokoma botelema bokende botala yango to komera bah le baramier vaut tard que jamais même to legi 2 jours même to legi 3 jours mais to zaki na singata on est sonande ko na biso to lobby que non tant osiko ikoki ya ndeko tokende kotala parce que tozaka pe na mo baka ebele mais oya kati ya ndako ye moko ayebi déjà ki ataba yesiko te ba oyakaka. Très bien ayebi ke to oyakaka yango pe to sali effort to komi awa la kati ya ndako na ye vraiment na kosenga na bandeko nyonso oyo bazali banda mboka bandeko nyonso oyo baza oyo balingi ba solliciter association oyo nouvelle vague et Stéphane vraiment eza nango compliqué te otape kaka numéro na WhatsApp okukuta na ye moko mama présidente Mavia okosolola na kozwa ba coordonnées nyonso to na posta te ke ya ba riche biso association oyo eza kaka te pona bato mbongo eza te pona ngabo te eza association na biso oyo toza ba pauvre oyo tozangi toya ebele comme cela ezala malamu mingi parce que eza association moko ya kosungana voilà c'est un peu ça. Donc si je comprends bien il y a Paris à lobby na association na biso ezo senga karaté mutu wana za la riche c'est-à-dire biso awa toza ko se soutenir naza na mukie po mona nzamba lo ba teke na zangi naza na mukie yo za nango ya ka to sangisa to sala likambo ata mbongo wana ebele naza nango te mais naza na bolingo eza nanu ebele ko leka na mbongo. Bonjour mama Meta yaka to solo na biso mukie et que ça la bisope bien makasi mama Meta vanda na yo. Boni mama Meta. Madame Mama Via, Queen Mother. Merci beaucoup. Ah, musala oyo to sito meseni na ngo ya kotambola. Je m'excuse de maison à maison. Ndenge kara yeso alobaki nazalaki malade. Est-ce que otalaki ngai? Nazalaki na prison. Est-ce que salisaki ngai? Nazaki akokangama est-ce que otalaki ngai? Biso to yekotala ndeko na biso bopera yi mwasi na ye. To uti pa mama bibi. To permite to yekotala ndeko na biso to lobi lelo eza mokolo pe ya kokoma epa ndeko na biso moko ya association Nouvelle Vague et ses fans. Moi lelo ba mama Meta. Merci Mama Via. En tout cas, les lobezang à kate. Lobezang à tepo. Oyo eza groupe moro boye, groupe moro munene, groupe moro sensaba responsable. Donc ça pena groupe moro teke mutamo na kaka WhatsApp.
te. Donc atala WhatsApp te. Amona ki à partir car il y a numéro ya téléphone. Nde orokuta na biso nyonso oyo nde toza awa. En tout cas vraiment biso na association na biso ezaka bolingo. Donc toza kaka na bolingo yango moni lelo to uche pa mama bibi kaka lelo to permite to Yesu se pa ndeko na biso moko na biso na kati association madame nae ba opéraki a même azui potami satu mobimba. En tout cas vraiment toye to mona ye toye to partager na ye to la saye bolingo o toza nango parce que mon ara mobile na kenda ba réunion chaque dimanche il y a dernier dimanche il y a moi tokutana na ba réunion moi c'est pas ko le ba na lingi na ngokende réunion anati mais moi c'est supporter mobile na ya réunion le le pa moni bandeko o basangana na mobile na ye ba yepe ko assister au lobini. Bon, maman vie eza vraiment bien ming pe na oloba lisusu moi mukie na moi c'était pour na biso pe basi. Tant mususu omona mobile ya koti na association mo bazo kene makantine ro kene musika. Ah ninge nini ya kina kuna association ngo bazana bana basi tant mususu ba ko lingana pe kuna bonabo. En tout cas vraiment biso na association na biso makambo wana ezala kate. Mobile oyo azali marié azana mwasi na ye na ndaku tala kande to ye awa to ye pona mobile te to ye pona mwasi. O to sangana na ye aza mobile. Mais o to landi o basala opération asa mwasi donc to sangana na yete donc pour mon ke toza na bolingo entre biso toza vraiment na bolingo na bengi yo pe muto vai na ndaku yo pe muto za yaka zo numéro mama via ya ngone e affiché zo numéro mama via sangana na biso toza la ensemble en tout cas vraiment ekosala malamu mingi. En tout cas, merci na batunya so, bo continuer toujours ko s'abonner na Via TV Monde. En tout cas, vraiment boza dessus te, ba filmer bien, ba émission bien. Donc c'est la merci. Merci beaucoup maman Meta ko kende na ntemba umba muté. Poto uti ko beta c'était il y a 6 mois faut la respecter. Est-ce que yo posa même ma vie na biso 6 mois wana. Ba respecter yango. Merci beaucoup. Pour la lelo na moni on dirait to suki na biso awa mais avant to suka awa papa mugam yaka nano awa to solo la mukie maman secrétaire na biso pe yaka nano. Voilà, merci beaucoup bandeko bazomi tout na balobi boke ko tala mutu banda bo banda ko lo bagano boke ko tala mutu mutu ko pe boke ko tala nan to moni yete mutu te ko tala bandeko na biso yeyo. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Bien. Ndenge nini opération eleka ki bien? Eleka est bien. Les cas est bien. Repos quand même, ils ont respecté, maman. Ezali. Mais dès que nous avons tout le monde repos, c'est qu'ils ont les kilangai. Repos, ils ont respecté, maman. Ezali. Voilà, mais quand même, nous avons tout à son on a mis ça la miki. Azali. Merci beaucoup. Biso toyaki, to sangana papa, na association na biso na kanti ya bete la ou lisolo association. Na bien. Tina ndenga yaka ba réunion monaka. Na monaka. Merci beaucoup. Donc biso to sangana papa, to lobi lelo. Ya kotala yo ndenge ba opéraki yo toza na biso na ya mutu ya te association yo tiko banda sika eza vraiment association ya sika na kanti oyebi papa yebisaka yo eza association ya sika. Alors lelo moi juste ya mukie kaka tokoki ko sala pona ko sunga même Novalgine to bands pona ko sala pansement to nini yango mama secrétaire na biso yeyo ezaka juste symbole. Ndi maman uchikoloba esunga na moi band Novalgine moi babinga on vix a commencé donc yangwana zona mtima moko. Merci beaucoup. Eza mukie eza na malonga te en réalité faut tout pesa na maboko à papa parce que yende to sangana na mais biso e pa na biso na association moi sina mobile nde balba na église 1 + 1 = 1 biso sala bongo biso na église ezaka 1 na association na biso pe eza 1 mobali nyonso tanga coach na association moi si nyonso tanga coach association soki aza marié mbala moko ifo ebisa biso soki aza marié et tango aza marié to kotisi na mulonga ba marié to kindaka bongo pona respect ya engagement na ye et puis respect ya association. Merci beaucoup. To sepeli ndengo yambi biso to meli penza to sepeli nzamba lola azong se amutuya. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci papa. Biso to silisi na biso ya mutuya eza na honte na kanti yo moko moni eza ya mutuya oyo to ye nango eloko oyo to tche na enveloppe eza na malonga te mais oyo ya mutuya to ye nango eza bolingo bolingo oyo to zana na kati association bolingo oyo to zana nango epai na yo ndeko na biso pe considération yango moni to ye awa na ebite soko za le bakolo.
Bon, mingi ya kolobeza kaka ke nasepeli makasi po baloba mikolo baloba ya mokende yango ekotaka na liso mpona namona ngongi njinji te akota moto na liso mo eloko moko moke ekotaka na liso nde esalaka mpasi sikoyo na acte oyo bosali nayebi ke bakisi lisusu place volonté ezalaki soki elinga kokita cestadire nabakisi yango lisusu ekoma lisusu na niveau moko ya malamu. Merci mingi na acte bosali na sepeli nzambe ameka ko soutenir lisanga oyo na makanisi nyonso tozali kobongisa pe kokanisa ekokisama nde yango ekozala tina vraiment pona association. Merci beaucoup. Matondo ingeta tosepeli bongo yango na nde bokoko foto zonga kaka tato sa nyonso foto zonga kaka poko ndima mfumu kimbangu nde association ekokende esika otokana te. Merci beaucoup. Motona mutaza na foi na ye. Mais 6 mois. Respect na 6 mois ya repos ya maman. Merci beaucoup. Trop de crayons. Vous savez, les crayons peuvent attirer. Hein? Le crayon est sous moi. Ah, rouge est faible. Vous comprenez? Ça peut aussi attirer. La maman aussi peut provoquer. Donc. Voilà, chez nous, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Vous voyez, il faut que sexer moukié, qu'on anime moukié, et ça l'ira bien à comprendre que non. Famille n'a rien de mouté, tu connais qu'à awa. Ce qui a l'ali, attends, ce qui n'a pas le loro moi bandaro tung sa moutunae, mettant wa seki et loin balamoko. Donc merci beaucoup. N'engue karatolo baka. Ce qui y est son anozongité. Merci beaucoup. À la prochaine.